Bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko na ngai ba Congolais ya RDC bisika nyonso bozwami na monde entier. Naye mbangu pona signaler bino kaka moi vite fait, moi na répondre moi na mwasi oyo atiaki video na elobi oyo babengi ye na kombo ya Brazzaville ziwana kombo ya Grace Mbizi. Na ko répondre na video na ye atiaki wana. Ko répondre te mais ko faire voir ye elo moko muke kaka. Amoni ndeko nanga maladi basakana nango te kende ko se faire soigner parce que mbebo wana lakse biso eza lokola oza na allergie on dirait allergie selon biso batu toza na miso toza lokola bino batu bokota akota te biso batu toza na miso mibale biso batu yebi ki nzambe existe ka pe maladie eza normal ke komela mutu na nzoto okende ko se faire d'abord soigner na nini na yo allergie wana evimbisio mbebo avant yo discuter oya ko sala ba video ya ba base na moment oyo biso ba congolais toza na problème sérieux ya ba élection tu koleka na mboka na biso tozo ye batendenge ne ezo kendele et puis bakangi ba connexion na Afrique tozo ba kutu problème kutu ya bandeko na biso na Afrique tozo ba kutu ni na ba situation na bango te bakangi internet donc bakangi connexion donc toza kutu na problème na bango te biso toza donc oya kaka ko distraire biso le toza problème sérieux ndenge wana ke Congo tozo ye ba kutu tozo kende wapi connexion bakati kuna alors yo oyeli biso base na yo ya allergie na yo zana allergie ozana na nini na yo na munoko na yo olobi baloki yo mama na ko répondre vite fait d'abord yo zaka no mutu ya Congo Brazzaville okanga mana biso na ndenge nini soki bakoloka yo kwa kuna place ne pas bino place bo uta kuna franchement limbisaka biso moko na makambo salaka oya koluka ka ba base kana na ba congolais ya RDC pona nini kuna lobi kuna na Brazzaville ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazalate na ko répondre rapidement penza olobi na video na yo wana Nathalie yango oyo kotisi biso base na problème kutu sérieux toza nango ya ba élection yo kotisa biso base OK donc oza peza ko distraire biso le to sambela to bondela pona mboka na biso yo kotisa biso base oza ko loba batu baloki yo mama eza allergie wana allergie bakenda nango na hôpital bakopesa okisi osesi obe examen tango musu makile eza na maladi to nini bakopesa okisi voilà biso bato ya miso mibale pe toza bato ya nzambe toza kana mibale o biso toza lokola bino te donc nga na ebike il faut kende na hôpital avant ya kopesa biso video na salon ya mutu au place ovandaka il fallait que osala ngwa taka sina hôpital ngé consoler pe batu ndambu po bayebike okimona médecin voilà na ngisi kona ebiso rapidement na éclaircir o eloko moko maladi basakana nango te et puis biso nyonso pe toki kobela lelo na lobi donc muto oki koseka po na maladi azate mais na ngi na éclaircir ka eloko muke ezosala biso pasi komona ke mutu aleki na video azo raconter ke ndenge azo souffrir et puis tomoni ke nini na yo mbebo na yo evimbi donc eza biloko il faut que ndo expliquer ngo médecin ko ya nango na internet te ko distraire batu biso toza na problème munene na Congo to yeba te connexion za kuna te tozo yeba te soki mboka na biso komi na niveau nini OK na esko ko éclaircir mbangu mama olobi na tangi na ba commentaire ya batu oyo ba commentaka na kombo na yo muto olobi depuis Karine Mokonzi aye na Paris nde yo obandi kobela olobi yango et puis oye koloba ça fait 3 mois ozobela Karine Mokonzi a sena en 3 mois na nini te na parité Karine akomaki le 8 si je me trompe pas le 8 décembre donc d'ici 8 les autres a les dés d'ici 8 donc toloba mardi prochain nde okokisa 2 mois mais yo lobi ça fait 3 mois ozobela depuis aye na Paris nde abwakeli o malade mama donc abwakaki yango azana na Russie po ye asali kaka azokokisa 2 mois dans une semaine akokisa 1 mois pardon dans une semaine omoni ke oza ko se contredire donc ye muto aloki yo te parce que pour le bisler a yende abwaki le malade po ya yaki aye auti ko ya y a pas longtemps et yo lobi osali 3 mois obela voilà donc e okyo zala yete et puis point mususu ezali deuxième point ezali olobi mwana mwasi wana Karine Mokonzi mutu a lokio abwaki li osoki malade babiloko na bino bosala wana abwaki li osoki malade voilà biso toyebi maladi ya kanzoto nzoto okiko bela olobi deuxième point o sali ba confusion na kati ya maloba na olobi deuxième point Karine Mokonzi abwakeli yo maladi depuis aye na poto
ça fait 3 mois ozobela. Karine asena en 3 mois na potote. Deuxième point ezali olobi Karine Mokonzi muto abwakeli yo malade. Or nazongisi yo siko pona lakisa yo bato boke bwakeli yo malade. Yo zana na barando na batu nyonso. O finga we nani oyo faire gola plus de 2 mois. O finga Arieti Kanjinga asala yo lote. O finga Seleo asala yo lote. O finga no batu ebele batu barando na yo. Me obosani bango. O qu'est-ce que koloba Karine muto alokio. Mama, na biso place okende to bato bakota elo video oyo ba biso place okende place okuta muto oyo azong solo malade. Gloria Olangi asali émission na Ken Piana na fimbo. Émission ana eza récent. Bazalaki Gloria Olangi fifisiwa na Ken Piana lokola journaliste na katikati na bango. Titre na ngo bakomi boye. Gloria Olangi Ken Piana na fifisiwa ba fingi mannequin. Ba fingi mannequin de John. Donc soki okoti na YouTube obeti ka titre na ebisio. Gloria Olangi fifisiwa na Ken Piana ba fingi nani manike de John. Ce que obeti wana omona émission wana. Émission eza mwa mulai ezaki mwa mulai poser bango ba question mbale. L'air ba komi na point ya ko ke Gloria Olangi a memaki fifisiwa epanganga po ba soigner ye soki ba biloko na bino bobwakela na kawana soki mbasu soki na ebite soki pese soki pese. Sikoyo ye Gloria Olangi ayeko répondre boyi. Yo landanga bien. Ou bien batu no bakotindo bo tindele lié oyo. Ba ayeko répondre bo alobi ngana yebi Ken Piana tuni sikoyo yebaki na ndako banganga ndenge no bitenga na yebi ndako nganga te na yebi kaka ke ba pese soki na banini basonya kango nde epa ya banini na hôpital ete yango na mimaki epa mama moko asonya kango. Ken Piana tuni yo yebaki epa mama wana ndenge nini. Yoka siko réponse. Yoka réponse. Po yeba mutoa bwakelo biloko zolo bababwakelo aneza karinte. Alobi boye. Nga basi na yebi kuna parce que basi babwakeli nga mbasu 3 fois. Na pese. Basi babwakeli nga ngo 3 fois. Première fois na répété yango. Ndenge ya alobi. Siko nga na répété loko ya alobaki. Alobi boye na répété yango. Première fois babwakela nga nani pese ezalaki muto abakela nga ngo ezali grâce mbizi. Po alobi nga na kendeki kokutana na Mwami Rajabu na Kenya. Siko nga na kendaki lera abwakeli nga yango na ke kotalisa bayebisi nga ke ye mutu abwakeli nga pese wana po na Mwami Rajabu. Yango nga na yebisaki mama wana tretaki ngai boye. Yoka nga grâce mbizi. Na yebisaki mama wana tretaki nga boye. Muto ya salinga boye po batunaka. Na ebisi muto ya salinga boye zongisela ye malade yango. Ezala lelo lobito il faut azwa yango. Donc ba retour ezongela muto abwakeli nga yango. Mama, alobi yango na émission il y a pas 3 jours. Alobi yango ndenge nazo répéter. Na okiko kosela mutu likambute. Alobi na yebisaki mama wana bozongisela mutu yango alobi ba retour yango yo akomo vivre. Tala émission wana kokuta place wana. Donc tika kobemaka makambo pa batu misusu ozobosana ozoboya pona kolinga kako ridiculiser mutu oyo asala yo eloko moko te bato zana bango na barando bato finga ka bango wana bazoko alobi yango na émission ezate ke a raconter mutu alobi yango na émission ya fimbo na fimbo émission na bango ya sika ya c'est pas longtemps et ça na ta mikolote po eloko monga na comprendre te eloko munene ndenge wana soki siko par exemple yo lelo to lobakaka nzambe abikisa yo mais soki to lobaka siko soki penza ke liwa siko eye omoni ke otikali ko bebisila moninga na réputation poni boza amita mabebo eko et puis oyebi bien ke za yete muto asali émission avant yo sala émission na émission na ba bezo sali biso les premiers oyo et sala émission on essaie sali déjà 2 jours na net. Alobi ba retour ndezo yela yo. Alobi yango na émission Gloria Olangi. Alobi yango na émission. Siko yo otiki Gloria Olangi na za siro tala ki émission. Otiki Gloria Olangi okesko ko bambango Karine Mokonzi. Ata bino moko franchement. Mutu penza zo loba ke ba retour ya biloko salela kiye. Ba retour ya suki peso bwakela kiye pona Mwami Rajabu yango edo zongela yo. Siko yo otiki nano mutu wana kuna otiki pembeni. Okeka kotanga kombo ya Karine. Bino bokamsanga.
Boluka pe kimia ko, boluka kimia penza, kimia ya nzambe. Yo tiki batu bazo mutozo lo bango pesa zo déclarer yango na barando za la kanaba na batu nyoso na soki e foko soki banini rando na mututu yo monika muto ki ko tiele penza o tia makilano na nzoto na yo na nzoto na eza kaka eza Karine Mokonzi pona nini boye ko siko muto ya lo bakatende oke ko tia bato bazo lo ba yo lo razo lo bango na émission il y a pas 3 jours alobi yango na émission alobi ba retour po atangi kombo na obi grâce mbiso bwakela kinga PC yango siko na yebisa ki mama na retour il faut ezala siko ba retour yango na zo vivre alobi yango siko na émission eza pe na YouTube ba komiso ki ken piana gloro langi na fifitiwa bazo ba nini ba fingi manike de John Grave titre nango yango wana bokota bokuta yango place bazo ba makambo ya kindoki ya kokende bandundu to nini place wana mwana mwasi wana lobi yango siko yo kangamika na Karine asali yo nini franchement yo moko lobi okota ka bikota kota mais bikota kota wana yango mabete bazo bisa bino boye panza be bozo yo kate eloko pe bozaka nango kuna pe na ba makambo akende pa banganga emona na apete siko yo yebi ke osi obebisi mibeko na bino place bokenda ke pa banganga to o renouveler te soki pe osali pe eloko nini te oke ko bamba siko mwana bato kendo memise penza likambo munene ndenga na soki siko lelo to lobi to lobango to zo souhaiter ango te ke likambo ekuti yo do okendo lobaka mwana mwasi wana otikela mwana mwasi wana likambo munene na mutu boye mama eza malamu te et puis oza sire certain omoni sire certain zo mona na ke ozo kosa oza sire certain ke za yete babwakeli ba yo lobi okotaka soki okotaka yo muto okotaka siko biloko yango ezozwa osundeni biloko yango ezozwa obiko yo kotiela biso désordre na communauté moko makasi oyeli biso désordre makasi na communauté na biso so tozala makambo misusu ya koswana na kobeta yo na kosala bo mais openza ya kindoki boye ya makambo ndenge ozoloba wana en tout cas yo muto oyeli biso yango na communauté boni boye ko yo si mona Karine azwi micro na ye abandi koloba biloko ya kindoki wana to Jael show to na ebi ta banana ngo bazwi penza kaka kana bino wana kaka bokoti pito pale kana bino na bato bakenda ke pa banganga bandoki babwakela na kabani pona nini ezala ka bino po bino moko ndenge yo lobi kotaka yango siko ezwa ka bino me bato basambela ka ya solo babanga ka nzambe ezwa bango te Karine azana mama ne ya priya kama kasi epi ye moko prière moko kuto asala mateya moko boya zaki na reçu on ezaki mateya ato ondimala nzambe to kondimela nzambe to boite azana mabe na ye me oya yo penze le kia kokendo lobela batu makambo minene ndenge wana mama nazo lobela Karine te me na ndenge yo moko olobi ke ye muto ayeli yo malade tout ça ayeli yo malade abwakeli yo malade mama batalaka pe o penza oloko baloba penza oyo na oyo eske kokani batala pe muto ngo obwakela malade babwakela yo malade na oyo ya nini Karine aleki yo banda lelo ti lobi abwakela yo maladi pona nini sikseni nango yo ozalaki nango na Paris franchement mutu nyonso ayebi yo na Paris kaka olongola ya bilamba esili eza lokola mutu moko ya liboma bozala ne na quartier bato nyonso bakoyeba ye mais eza teke akomi star po alongola ya bilamba non mama totalaka pe nsima tozongaka bato aire moko ko olingi otikela moninga mpenza likambo munene boye otika moninga penza likambo munene boye ke ye muto abwakeli yo malade bon ndenge ozokende pa médecin te ndenge oza wana parce que eza filaire ndenge filaire wana ozokenda ngo epa ya médecin te mama soki siko na souhaiter yango to souhaiter yango te na kombo na nzambe obika mais soki siko eloko etalemi omoni ke eloko si olobi penza na media et encore YouTube efasaka te ekotikala ka moninga penza obebisi le réputation vine mobimba ke abwakelaki yo malade po nini bosala boye ko yo moko yebi ke beza biloko na bino yo moko lobi yango na video no simba na kotaka yo moko antake star na kotaka ngaka esaki star ezalaka muto osala musala na yo bien kota pourquoi nga peza na bande ko kesa ke na bande ko apprécier na kesa ke osala musala na yo ndenge ozalaka banzunzu na yo wana osala musala na yo olongola bilamba mibalo balinga komona mitakalo mona bakoti bazotala nga kesa ke osala ngo ka bongo zokande ozo confirmer yango mbebo ekomi sokola lokola 2 cm mulai kuna mais ozo confirmer ke yo kota bikota c'est que osala kana ba émission ya normal te okota pardon bande ko nanga okota ka vraiment yo muto okota koyeba muto osalo mabe te pourquoi okanga mina okendaki kotalisa batangi oh non c'est quoi ça
soki kotalisa bamona nde Gloire Olangi po Gloire Olangi alobi yango na émission esala ata 3 jours te alobi ba retour ya nini ya maladi oyo obwakelaki ye lero obandeki kofinga ye wana ke ake kotala soki mwa Mirajabu na Kenya akepa mwa Mirajabu ndelere azongaki obwakelaki ye pese wana siko yakendaki siko epa ya bato babikisaka yango bato wana batunaka mutu olingi tozongisela mutu wana eloko yango soki olobi wi bazongisele ye siko akonfirme na émission basali yango ya pa 3 jours na ken alobi ayebisaki mwasi wana bazongiselo yango alobi ba retour yango oyo ozovivre mama eloko akoexplike mosusu eza wana apart wana. Et pourquoi est-ce que nous tanga kombo ya muto okutu akalikila kutu yote asala ne makamune na ndenge na ye boza kutu na nini moko te mutu na muto asala ligne na pourquoi ngoko tsaka batu na ba makambo ya buzo babo eko yo muto zo finga na basali ya nzambe bali foko wana soki li foko wana bozo finga bango basali ya nzambe oyebite soki asola na nzambe nini place mabe ko to oyeba te yo moko zala munoko ko finga batu so mama omoni mabe so papa biso bando sabiso boyo omoni mabe soko sala mabe. Une minute avant okufa okofutango mabe bafutaka yango mama mabe bafutaka yango bamikumisaka na mabe te bamikumisaka na mabe te kaka munoko wana bando finga nango batu yango pe munoko wana pe yango pe wana evimbio okende olobaki babwakeli maladi boni boyeko mama kendo mona médecin pe soki babwakeli yango eza bato ozalaka na bongo na yango barando po balobi yango na émission alobi eza retour ya biloko osala ye do eloko na ngena éclairci yo yango wana biloko mibale wana po natali banda lobi mutu moko pe azolobela likambo yango te azolobela point wana te bazo commenter ka ndenge mutu so Karine abwakeli maladi boni boyeko yo lobi osali 3 mois ozobela po babwakeli yo maladi mais Karine asena no 3 mois na parité Karine asena no 3 mois na parité Karine asena no 3 mois na parité mama et puis des deux mutu oyo azoloba ngo penza na internet pe kaka alobi yango na émission eza Gloire Olangi alobi obuyo alobi donc pesa liboso babwakela ye na vie ezalaki yo lera zaki na chaîne na yo kuna siko obwakelaki yango pourquoi parce que akendeki kokuta na mwa Mirajabu nde yo kanisa akendeki na Kenya po kuta na mwa Mirajabu lera zongi obwakeli ye pese alobi yango na émission na soko boluki yango bobwakela ye nini wana bobwakela liye wana émission wana bandeko na ngai totika pe kopakolanaka pe buzoba ko totika pe babilo mususu pa eloko ozosala wana YouTube yokufa lona lobi te eloko wana koki kolanda moninga vi na ye mobimba tozalaka pe sincère na makambo na biso toyeba kondima ba défaut na biso pourquoi pas oki koloba pe oleki pe na émission bi bandeko na ngai naza malade bo prier po na ngai nazoyeba te soki eloko nini bato bakoyokela omaka okendo tia bakombo ya bato na kati eza malamu te ndeko na ngai ya mwasi mpona nini tina maladi ka munoko kaka pia pe koluka ka banu bino boluka ka mutu asali yo mabe il faut mona ka mutu asali yo mabe do eloko moko ezanga ka cause ezate il faut ka mutu moko boye baninga bakendaka na hôpital bo fani na bambula na poto wa mebo yeba teke soki obeli bakenda na hôpital okeno hôpital basali yo be examen okoza pe filaire pona moni ndenge mbebo vimbi ndenge wana okoza pe filaire ti bamoko komotanga komwa moninga penzo komolo baba eza malamu te bandeko to banga nzambe Comment muto mokilo boko matisa satana penza surtout communauté matisa satana likolo penzo ndire eloko se kosema ka satana muto asali sata pona nini place ya nzambe ezala te na bomo na bino ka satana asali ka eza malamu te yoka soni ko mama kende pa médecin kuna kendo se faire soigner tika biso kimia